ya Molimo Santo tokomi na tambo oyo na nkomo ya tata wana Molimo Santo kimaniso ye. Bandeko na yo kite na oshenga pe na bandeko mbele bazali banda ba espace de vie des ali bakota pour que biso tout dans ensemble. Imaniso ye. Imaniso ye. Imaniso ye. Merci beaucoup. Toyoko wana programme na biso ya mokolo malelo oyo ezali bongo demande de pardon epai ya batata na biso. D'abord repentir kosenga d'abord kolimbisi et après tokopase bongo na étape ya demande de pardon. Mais na yango avant tokana programme na biso petit résumé. Bandeko bakimanyise nyonso naza na esengo mais d'une part naza lisusu na susi makasi. Biso bajeune kimangiste ya mokili mobimba parce que ntango nga nazali na bandeko toza korepresente bajeune kimangiste à travers le monde. Toza na ngambo biso bajene ya mokili mobimba toza na ngambo. Ngambo na biso eza nini? Oyebi le 4 août papa ndenge namonaki nini soki bokozokisela na réponse? Papa ndenge na le 4 août amonaki biso bajene na nini? Bandeko bajene opermettre vraiment eloko ya kitoko lelo mpe babiso bajene Ingomba ya kitoko. Je me présente. Ngai kombo na ngai papa Justin Kibula. Peut-être ebele ba yebi ngai na réseaux sociaux, na ba bebele. Na sa na mawa pe passe. Tango biso ba jeune pour permettre ingombo ya kitoko. Fierté ya Congo, fierté ya Afrique, fierté ya mokili mobimba, moyini satana kabola yango. Ngai démarche ni nga na sala. Yo pe démarche nini yo salaka pour l'unité de l'église Kimangiste. Bajenoye. Démarche nini yo na ngai to salaka bandeko. Ngai papa Justin Kibula pour na mbongo te, pour eloko te, si na kota boloko na Kansas 9 mois. Kaka pour na kokende kosenga ba papa na ngai. Pour na nini 23 ans lingombe na ya koka bwana. Est-ce que lo poso sala démarche wana? Sans plus tarder, journée à l'élo, toye kosenga bolimbisi. Bolimbisi na biso, tozo bana na repentance, et puis tokosukisa bongo na demande de pardon. Après wana, tokoleka na étape ya signe. Ya kopesa 3 pigeons na batata na biso misato. Tokoleka lisusu bongo na étape ya bafleur. Ya papa Simon Kimbangu, maman Mwilu, mpe papa na biso misato. Après toya ko clôturer na ba frère ya batata na biso oyo tobengaka bongo 26. Alors pour que to bana programme na biso